Nous allons en direct qui a le sambo ya lundi. Émission Nabino il est na Sentinelle TV na Proverbe 30. Libanga monene telemeli biso et c'est quoi na lundi à Pâques. Esika mayele na biso esuki nde esika ya Nzambe bandi. Qui est-tu, Kabila, et tous tes Rwandais derrière toi, devant l'Éternel des armées, le Dieu qui a ressuscité Lazare, le Dieu qui a créé l'éternité, le Dieu qui a créé l'univers. Baza Banani. Milima blocage na misala na yo eza mabele ya pamba. Baza banani mabele ya pamba. Bakozonga na nzela sambo. Bonne fête de Pâques. Yesu asekwi ezali azwaki masumu na biso. Makila na ye esombi biso. Makila na ye elongoli biso na masumu. Tozali plus que vainqueur na Yesu mobateli motombo. Kobanga eloko moko te. Yesu azana ba oyo nyonso balamukaka na tongo bapesaka merci bakumisaka ye. Surtout na tongo ya lelo ya lendi ya Pâques tokosenga na Yesu asekwisa badon ba grâce nyonso eza na kati na biso. Yesu abundela yo ndeko na ngai mpona ministère na yo. Yesu abundela yo mpona bana libala na yo, ndako na yo, mosala na yo, mona grand. Yesu abundela ba oyo nyonso balandaka biso na Sentinelle TV. Nayebi ba problème ozoleka nango te. Yesu abundela yo apesa yo esengo asekwisa badon asokisa ba grâce. Ozali mobundi molongi longisa bana na yo Pâques oyo esekwisa nyonso oyo monde de ténèbres pe bandoki ya famille bablokaki. Merci bandeko ebele ba bengi ngai kolobela ke pasteur yo tolandaka yo na Sentinelle TV na Tongo. Toyebi ete oza trop spirituel poza combattant ndenge Jésus azalaki 100% homme et 100% Nzambe. Lisekwa lelo lobela biso nano masolo oyo ozoleka na mboka tobondeli
to continue kobonda to za nelikia mais toboni bana na mboka mingi bakwei na distraction. Bien aimé, na ngonga oyo toza na objectif kaka moko, Kabila doit dégager, Kabila doit partir parce que Kabila aye ko humilier biso, Kabila aye koboma konyokola, azali bongo na souci ata congolais moko te. Mais esengeli boyeba na tango nyonso tu bana ya Congo batelemaka, ba serviteur ya Satan nde bayaka kotia distraction. Bokokanisa ke liboso ezalaki dossier ya sai elongo dossier ya sai eye kokota dossier ya ba distraction kaka, sikoyo ekomi dossier ya Gege na Moïse Mbie. Botika ba distraction wana tolobela mboka. Moïse Mbie aza clair, ayebi makambo nini azosala. Touti kolanda na tongo ya lobi Cool Matope bakangaki na mwasi ya bato assimilie, alobi na yebi ke nasalaki mabe bobondela pona nga. Wana ki chrétien wana ki mosali na Nzambe, mosali na Nzambe se justifiera te. Yo oyembeli Gege, oyembeli Gede, osali ba signe ya kindoki na balbum no na banzembo na yo na ba concert ba prevali ozo banda ko wangana. Et nyonso wana ya nini komema distraction na kati ya komba po na ko lembisa bana na Nzambe. Boyoka asambela Gege, asambela Jésus na mokolo moko te sokozo bakombo ya Jésus ekoyobi makombo ya Gege. Alors lokola aza na humilité te, lokola alingi ko se justifier, lole alili felo yali. Soki ya moni ke puissance ya kombo na Yesu ekomi moke, ya alingi ya Gege, botika ye. Na kosenga na bana Nzambe nyonso to sala lisusu ba commentaire te na ba dossier mbiye to kota to zongela makambo ya komba. To zongela kolela pona Nzambe na lobaki chaque minuit to lamuka to tika Kabila mwasi ne bana na ye na ba criminel nyonso ba travaka na ye na maboko ya Nzambe, Nzamba banda ko punir bango bana obeta bango moko. Déjà makambo tu azo sala communauté internationale to lobi bongo Union africaine ezo kitana Kinshasa ko kendo yebisa ye atika communauté internationale ba yebisi ye soki aboyi kake ya ba américain kake ya Nzambe lelo kwela ye biso to kozala te. En tout cas nalingi to zongela bolingo ya Congo, to zongela kolobela komba, to zongela kobondela pona Nzambe, to tika ba distraction. Nangonga o na paka lelo na ina yebisa bino laisser les morts enterrer leurs morts. Moïse Mbie asi abunga kala, eza ye moko te ba mai kala mbai bato wana nyonso babunga kala. Pe lisusu namoni ba publicité ebandi déjà Ncho nganga ndoki ya Walesa azoya na Canada. Alors namoni bato ebele ba mayele mokuse babandi kosalela lisusu publicité barokende na Belgique dernièrement lera yaki bato bakufaki kaka lera yakei bato bakufaki. C'est-à-dire azoya lisusu na Canada po aboma bato. Alors bato baza bana na Nzamba solo Walesa yambana nu Yesu te, Walesa aza nganga aza magicien, Walesa aza na bonzambe te. La preuve amemela bino ba wera, amemela bino ba musicien, amemela bino bato bele na église na ye ata moko abongwama te. Et dingwe azalaki clair na koyebisa bino ke Walesa alingaki ye a témoigner, akomisa ye évangéliste po ameme na poto. Donc mutu aza na soloka, mutu aza na kaniaka, mutu azo corrompre, aza na bonzambe te. Alors na bendeli bana Canada matoi oyo ayokaka Nzambe ayoka, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans moi, kokende ba rencontre ya Walesa te po akoya na conteneur ya ba démon po na koloka po na ko détruire vie ya bato. Alors na tongo na lelo doko ezali lundi ya Pâques bato tu ba na bandako bavandi na lingaki beaucoup plus Pâques ya lelo et même ma résurrection na ba famille et même ma résurrection na bandako et même ma résurrection na ba problème na bino. Omoni Christ azali Pâques na biso. Na Jean 11, 23 à 25, Azoïf sa Marthe a dit, je suis la résurrection. Si tu crois en moi, même si tu mourrais, moi j'ai le pouvoir de te ramener en vie. Et je vais faire ça pour ton frère Lazare. Et vous voyez l'histoire, Jésus a dit que Lazare sort. Lazare abimaki na kunda. Au nom ya Gegete, au nom ya Gigite, il y a Gegete, il y a Gedete, mais au nom de Jésus.
Alors nalingi nayebisa bato nzambe oyo tozosambela aza capable ya kobimiso na kunda, bakoki kotio na kunda ya famille, bakoki kotio na kunda ya communauté, bakoki kotio na kunda ya mboka oyo okomi, bakoki kotio na kunda ya église oyo okendeki kosambela, surtout soki eza baeglise satanique. Alors puissance ya kombo na yesu nde ebimisaka na kunda. Alors na lendi ya Pâques, puissance ya kombo na yesu ebuka bakale nyonso, yo oyo olotaka bandoto mabe, yo oyo olalaka na butu, femme de nuit, mari de nuit. Boyebi ba femme de nuit na ba mari de nuit ezouta parti ya wapi? A partir ya bato bino bozolanda. Soki moto asali pacte na monde des ténèbres, soki moto asali pacte na esprit ya Satan, esprit ya basirène, c'est normal lere azotio maboko, c'est normal lere yo soutenir na mbongo, yo ozokenda mwasi na bana na église, bozoyoka ye, bozolia biloko balambaka na église, boyebi te eza biloko dédié aux morts, pe bozokokota na alliance wana na ba monde des ténèbres. Alors na puissance ya kombo na Yesu, Jésus ayebisaki Lazare, sors au nom de Jésus. Nga mpe nazoyebisa ndeko ya mwasi, ndeko mobali, olotaka bandoto mabe, olalaka na butu bazolanda yo, olalaka na butu puissance ya kosambela rasu te, okokaka su kosambela te, oza mingi capable ya kolanda bavideo, bateatre, matongi, kofinga, kolekisa ta nyonso na Facebook, mais 30 minutes ya priere okokaka su te. Nazobenga na esprit wana na kombo na Yesu. Bino nyonso tu bozwi puissance ya kombo na gege ya geye na banzembo ya Marie Misambu, na banzembo ya Moïse kisa Moïse Mbiye, na banzembo ya Mai Kalambai, na banzembo ya José Nzita, balombongo bato wana tu ba Bancho, ba Patrice Ngoyi Musoko. Puissance ya kombo na Yesu ebimisa milimo nyonso bakoti bino na kati na banzembo na bango. Loboko na Nzambe eza likolo na bino, loboko na Nzambe eprotege bino, loboko na Nzambe epesa bino ba révélation, Nzambe afongola bino miso na molimo pote boyoka pe bo comprendre maloba na ye pe volonté na ye. Nzambe aza malamu, Nzambe aza mobate, Nzambe aza motombo. Alors na tongo na lelo lokolo ezali mokolo ya Pâques, toza na esengo ya kokumisa Nzambe, Nzambe oyo asekwi, Nzambe oyo aza na biso, abundela biso, azala na biso, Nzambe na bomo toyoka nzembo ya ndeko na biso ya Bilaka. Oyo nyonso nkolo alobaki mpona yo ekokokisama. Yesu akopesa solution na mituna na yo. Losambo ya lendi ya Pâques, Nzambe asekwisa nyonso ekufaki na bomoi na yo, oyo nyonso eza ya blocage, oyo nyonso ozotatela monene na Nzambe te, ekende bisika bikauka, bilaka na Nzambe moko na moko ekokisama na bomoi na yo. Joyeuses fêtes de Pâques. Moto na moto aza na bilaka na ye, moto na moto abotama na mokolo na ye, ata bobotama mapasa, moto na moto aza na parcours na ye.
ndeko na nga kangama na Yesu atali ezoumela ba promesse ezoumela naza na elikya ke nzambe aloba mpona yo ekokokisama mpe okosimba mwana okopesa ye kombo na yo moto babengaka obotaka te kaka soki oza na kondima na kombo na Yesu Kristo. Abababakuke 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 komaka bandoto na yo na kaye ndenge nzambe ayebisaki ya bakuke komaka vision nyonso na libanga monene tie ekokokisama. Elombe mobali oyo atikaka ba oyo aye te. Alo bana solo. Nzambe akosaka te. Oyo aloba yeveke mukuna za lukuta po yeveke mukuna za aventurier mais nzambe akela likolo na saza nzambe solo. Nzambe ya Yesu Masia akosaka te. Nzambe ya Jésus de Nazareth akosaka te. Soka linga tombola tunaka moto te. Atala ke kolo te. Nzambe na bobo. Nzambe malamu akosaka te. Aza nzambe oyo abatelaka. Donc tolobaki na tongo na lelo feti monene ya Pake nzambe abatela bino bosekwi ya kolo Yesu esekwisa nyonso ekufaki pe totika distraction ya makambo Moïse Mbiye. Moïse Mbiye le fait kazo wangana ki ayembaki gegete ayembaki gedete lakisi ke azali sincère te totika ye ndenge Bible lobi laisser les morts enterrer les morts ekotisi distraction ekotisi mbulangani na kati ya komba totika ye na ba aventurier ba pasteur nyonso bazoloba ke bazoyoka azoyemba kombo ya Jésus bo déclasser bango boyeba ke baza basali ya lokuta po bino moko bozoyoka ke ayembi gede parce que ayembi pe gege po na basini nyonso tu oyo aza kosala nango ezali basini ya ba formation ya ba sataniste. Alors pourquoi ali ko se kondima makambo ye asali te. Tala moninga na ye Cool Matope bakangaki ye na ekobo na ba aventure asengi pardon public toyebi te soki eza sincère parce que sekeli boyeba l'ange de lumière Satan se transformera lokola ange de lumière ba serviteur na pe bakoma ndenge wana amoni ke bokangi ye video eza ye elonge eza ye makambo nyonso eza ye aza na likambo mosusu asala te asengi pardon lui au moins aza sincère asengi pardon mais oyo azobatama na nsima amemi yango distraction na kati ya komba bana mboka tobosana Moïse Mbiye eza ba aventure asala banda kala bato baza na kati église wana basipotaka bayebi ezali nzambe oyo azobeta ye puisque abotisa ba fille wangana na bana ba photo eza na ba internet na ba wapi. Alors bino botika dossier wana tozonga na dossier monene ezali kobundela mboka kobengana Kabila kobengana ba Rwandais pe ko soutenir ba oyo bazobundela Congo. Donc Pâques lelo nzambe akanisela biso parce que vrai Pâques toza na deux sortes à Pâques ya liboso ezali Pâques juive oyo ezali mobimi kobima ya bana Israël na boumbo ya pharaon pour na okena na Kana exode ezoloba bango pe deuxième Pâques ezali Pâques chrétienne oyo Jésus-Christ a yaki kosikola biso. Mais lelo oyo ezali likambo kokamwa Bible ezoloba Jésus azwaki baptême na Jourdain l'eau qui coule. Mais lelo Satan na ba passer à lokuta bayeli bino ba bassin bayeli bino ba piscine nyonso tu wana ezolakisa bazotorde liloba na Nzambe. Bien-aimé ba mai ekulaka ezali soko olingi ozwa baptême na kombo na Yesu kokende na piscine te kokende na kati ya bassin te kende vraiment na mai ezokule parce que mai wana ezokule eza symbolique
ya komema masumu nyonso tu lelo oyo binzambe comme ebele baventure bakome ebele puissance akomo na yesu efongola bino miso puissance akomo na yesu révélé bino mabombami pe bozala moko basali na nzambe en tout cas lundi ya lelo ezala lundi ya kimia nzambe na lola azala na bino merci pour na journée ya lelo bye bye